Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukiti, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kisasa eleki partout mikolo meza bino pardon Jima sala yo raté ya on a bien yo Jima mokende umela KNB kin eleki partout, rien à dire, toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Umela, KNB, ko zapé, te so kuta nango check au vandi. Mbote balandi ya magazine Kinshasa na biso o ezolemba te kopesa bino bavo réalité ya vie ya Kinshasa. Pour l'édition de biso ya mokola lelo na suka ya visite ya président Félix Tshisekedi oyo asalaki na États-Unis d'Amérique apesi ba ambition na yepo na Congo ya sika ya ko mettre fin na système dictatorial oyo ebebisaki Congo ya lobi pe alaki ko installer na démocratie ya solo pona mboka etombama. Et je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentialités. Lancement ya campagne ya ba gouverneur pe na ba vice gouverneur na 24 provinces sur 26 bolanda ambiance o eleka ki samedi 6 avril na assemblée provinciale. Début ya campagne ya ba gouverneur na ba vice gouverneur ezalaki lancé na 24 provinces sur 26. Magazine KNB kitaki na assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa pour na kosala constant na campagne ya ba gouverneur pe na ba vice gouverneur. Quelques militants oyo bayaki ko soutenir ba candidat gouverneur pe ba vice gouverneur na bango ba pesaki ba avis na bango concernant ba candidat gouverneur oyo bazo soutenir. Bunga soute tomate bunga de pilipili bunga de asala biso fiki na agricole to ebani Kinshasa mobimba grâce na e botanga koma gouverneur to kozala ndenge nini. Ba militants ya parti oyo bayaki ko soutenir ba candidat gouverneur na bango ba pesaki ba point de vue na bango. L'élection autosela qui est progressivement normal. Mais lelo ezali campagne pour la élection ya ba gouverneur au tozo kozela. Tomoni ba o gouverneur ya ville ya Kinshasa uti koleka azalaki vraiment détesté par toute la population kinoise. Maintenant
bakinois comprendre que non, il a fallu mutu moko oyo akoki kozala à la tête ya Kinshasa pour aluka tourner machine à changer Kinshasa. Donc kombo wana ezali ya koloba ke non tolingi kini ezala bopeto ndenge tobengaka yango kala. Chance nga naza kopesa oyo na moni mutu oyo nga na moni ke non akoki ko changer Kinshasa eza honorable Laurent Batumona. Nazalesero makasi papa na epona papa na biso gouverneur de la ville Magloire Kabemba yende base yende makambo eloko ezobenga sanga makasi nde boyebi campagne ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ebandi yango ngai naza kosoutenir bimwala mampu ya Roger le prof toye l'Assemblée provinciale pour soutenir le candidat qui fait peur. Comme on a Magloire Kabemba au Kanza. Oyo bana Kinshasa balingi. Tini et convaincre ngapo na ko soutenir Gentili Ngobila. Aza mutu moko oyo alingi développement ya bilenge donc la jeunesse. Alingi ba jeune bazala un peu bien. Donc balingi ba jeune oyo bazala na donc na mentalité moko ya ko vivre. Alingi ba jeune bazala ba travailleur. Voilà pourquoi ne eloko tini ngana soutenir ye yango wana. Ndenge ba kinois bazo déplorer comportement oyo gouverneur oyo auti kolongwa ba déplorer même comportement ya poubelle. Ba a besoin de kin et comme propre. Kin elongwa kin la poubelle et comme kin propre. Donc oh bon baza ko senga que candidat oyo gouverneur oyo aroya azala malamu. Ah bon c'est plutôt Kinshasa. Alors la biso ba saleté na ville ya Kinshasa de peur que ville est à la propre. Honorable Laurent Batumona, candidat gouverneur ya province ya ville ya Kinshasa, a sali présentation ya programme na ye Oyo Ezali Bongo na 12 priorités Toyokae. Samedi 6 avril 2019, na salle interdiocésaine ya Sanko, de honorable Laurent Batumona, candidat gouverneur numéro 9 ya ville province ya Kinshasa, na compte ya IDPS a salaki présentation ya programme na ye intitulé Kinshasa Engenga Poto Moindo c'est possible. Oyo Ezali Bongo na 12 priorités. Seigneur invité, Kinshasa Engenga, Kinshasa Poto Moindo c'est possible. 12 priorités sont divisées en 4 objectifs stratégiques ci-après. 1. La promotion et l'appropriation d'un esprit chinois. La bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État. 2. La création d'un pool de croissance dans l'interland de Kinshasa. Même en zéro il faut que tu m'as photo bomisa hôpital na ba bureau ya basali ya l'État. Photo bomisa makamekani mai, makamekani courant, zéro délestage. Il faudra que tu cotises ça fait compter dans chaque commune la ambulance. Et plutôt bakisa brigade ya ba secours urgent pour un hélicoptère pour la location qui passe ya makasi ya accident. Aujourd'hui Kinshasa est une ville touristique. Il faudra tobongisa ba cimetière nyonso ya kala. Tobongisa jardin botanique, tobongisa zone abisso et puis ville ekene na Kinkole, ekene na Kinsuka, ekene na Ntsele, ekene na Jili Brasserie. Na suka ya présentation ya programme na ye ba député provinciaux oyo ba honoraki séance ya honorable Laurent Batumona ba pesaki makanisi na micro ya KNB. Pour élire les gouverneurs, les candidats gouverneurs, Laurent Batumona na banzi na biso Kinshasa qui vous allez transformer puisque na plan na ye à tenir compte ya ba aspect nyonso ya vie ya société kinoise et à proposer à bandi kosala autopsie et à proposer ba piste de solution na banzi ezali programme moko ils ont mérité que vous allez soutenir. Tolandi programme na eza programme soit appliqué, je crois que na mikolo koya na bambulu ya Kinshasa va changer le monde. La constance et le bon sens. Parce que trop na ba dirigeant ndenge nyonso so bana bolima mboka te bana constance te
Lui, il a été constant, la population. Je crois que c'est le bon candidat. Et Sengeli Koyeba na kati ya salle, député provinciaux ya IDPS et alliés, répondant qui na présence na bango pour soutenir le ticket gagnant Laurent Batumona comme candidat gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Sous l'impulsion du président Eric Mosengo, atongisi bureau ya liboso ya sous-section ASECO pour Matete. Coupe ya riban et salamaki na honorable Debs Malungeni na présence ya ba autorité ya ASECO. Dimanche 7 avril 2019, na Pomatete, Bakondi ya ASECO, représenté na vice-président ya district ya Moamba, a procédé qui na coupure ya ruban pour na bureau sous-section Pomatete. Na initiative ya président Eric Mosengo, cérémonie, et bandaki na mot de circonstance etangamaki na secrétaire Christelle Malundu. Suivi na bref conseil, vice-président ya district ya Moamba, Kabesa Remi, apesaki na ba chauffeur. Tozali critiquer mingi na ba partenaire na biso o bazali ba client na biso to memanga na kati na ba mutuka balaka satisfait na comportement na biso ba chauffeur ndenge to se comportaka na ba moment ya ba conduite na biso yango wana to mekaki ko raisonner ko sala mwa mateya oyo pona ko talisa ke chauffeur aza mutu ya bwanya et puis chauffeur nyoso aluka moyen ya kotosa mwa mateya oyo aomona ke chauffeur akozala homme de valeur. Tous à considérer pour nani pour biso moko na no ba chauffeur tozo ko zo musala na biso en importance te to comment ko se négliger voyant que musala tozo sala ezaka pona moi gagne peut continuer au lieu moi lipa musala esili vina yo pe sukika wana et pourtant chauffeur aza responsable. Nassima, président ya sous-section pour Matete, a remercié qui va chauffeur na bakondi ya ASECO pour la présence na bango pe a sengi na ba chauffeur ba contribuer pour la bon fonctionnement ya sous-section pour Matete. Oyo ezali combat na ye depuis azwaki pouvoir. Na sepeli makasi na présence ya bakondi ngai bazali awa na sepeli makasi bureau na sali pona bino. Sofani mbula na mbula wa tozolela po Matete asebali ka mbongo oh boy na sac social po na bino chauffeur nyonso kombone po na kati ya kai awa chauffeur nyonso fo ya ba social ça chauffeur nyonso fo adhérer awa na kati ya bureau bolanda nga bien bona na distanciation te bolanda ngai chauffeur nyonso awa yaka otika photo na topesa carte ya social ya fiche ya ofele na sina lobaki ngo banda kala banda na zoki pouvoir na baki boko sentir mutati yaki na pesa nga pouvoir hier aza sur place na la siko déjà moi musala bebo la sanga musala bo sunganga ne bo souteninga to ke liboso. Cérémonie yango ezalaki marquée na présence ya vraiment na Matete honorable Debs Malungeni yende asalaki coupure ya ribbon symbolique pour na ouverture officielle ya bureau ASECO sous section pour Matete. Alouaki geste oyo président Eric Mosengo asalaki surtout ezali sous section ya liboso na ba commune nyonso. En fait na sepeli mingi ndenge ba chauffeur na biso ya Matete o baza ba membre ya ASECO section Matete bazi initiative oyo ya kosala bureau na bango elingi koloba te bazali bien organisé déjà. Pour nous on a déjà un comité na bango, il y a un président, il y a un vice-président, un secrétaire. Pe balobite makamunyo se ba chauffeur ya Matete. Ele kaka awa na bureau, ele kisa la nzela ezabiente. O esali initiative o ezwa na bureau la bango. Ezali bongo sous section ya Matete. Donc longo nya mingi na sous section ya Matete o ezali kama mi na président Sepengo. Merci. On a la poche de la tilo la poche. Omona mingi na nzela kongai mo pe na kumbaka par moment na kumbaka mutuka mais ba chauffeur na biso na nzela kodi na biso penza ba mingi te na kosenga na sous section ya Matete bazala exemplaire na nzela bamona te respect à code ya conduite baza nango
ezalaka malamu. Na suka ba chauffeur bazangaki maloba te pona ko jeter ba fleur na président Eric Mosengo pona détermination na ye kotonga bureau oyo ezosunga ba chauffeur na prise en charge ya santé pe sociale na bango. Na suka ba chauffeur bazangaki maloba te pona ko jeter ba fleur na président Eric Mosengo pona détermination na ye ya kotonga bureau oyo ezosunga ba chauffeur na prise en charge ya santé pe sociale na bango. Mais voilà mon ancien oyo na poma tete pendant la président tout baleka poma tete awa pour dire boso na moni o atali bureau na poma tete avant ni c'est pas tout marché to zongi za président Mosengo na CP na initiative au président na biso asali jamais vu na poma tete awa le seul président o auto sala honneur na biso ba chauffeur ye le président Mosengo to pese le ngonya tika te musala na ekende liboso boso ba to CP to zi ba carte to zueza neti identité mobimba appuie c'est la paix la bureau et mwami appuie c'est la paix to yoko kene mwa marche tina gare centrale to sali aller retour na balinga na ba chauffeur en tout cas to CP li président Mosengo asali nanu na mona te na yoko mona ngona 2019 Nzambe apambola ye akumisa ye penda kende ti liboso koloba ete a continuer na ba œuvre oyo yango nazo beta pe mbela ko profiter ko benga ba chauffeur oyo ba vandi na bandako ba ya to tia ba koni moko to tonga to pelisa moto e ya makasi to somba ba carte de membre to zo ba fiche ya ofele to meka un peu ko avancer to sala o mokilinga no esalaki. Na masolo ya miliki mokonzi na yango ezalaka kirigol oyo bato nyonso bayebi na yango Betesco pona kosepelisa ba client na ye pe pona komema longue vie na mabota abimisi miliki kitoko na kombo ya kirigol full crème miliki moko instantané soki otie yango na mai ekobimisa mbuma te. Magazine Betesco toujours pour kosunga ba client na ye azana miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana ezana crème na kati. Yango babenga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème ezana kati. Eza miliki moko ogosa elango ba yaourt. Eza miliki moko ogosa elango ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant osu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomili pa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na bato oyo bazana na santé ya malamu te et pe na bato oyo bazana na malaise esengelo mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Betesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Betesco, leka na magasin Betesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Pour la vacances ya Pâques oyo madame Marie-Madeleine coordonnatrice ya Yula Academy asengi na ba parents batinda bana na bango na centre culturel collège Boboto pour na koyekola guitare danse pe na synthé. Maison à 4 temps simple. La maison vide à 4 temps. Oui, David, allez-y. Pour la maison vide à 4 temps, nous partons de bas, gauche, droite. Très bien, est-ce qu'on peut applaudir? Ici, do, ré, ré, do, si, la, sol, sol, la, si, la, la. Si, si, do, ré, ré, do, si,
Academy est un centre d'éducation artistique pour na bana. To la bana ba art eza ebele. To la bango musique, to la bango pe dessin na peinture, to la bango pe théâtre. Bon, na vacances ya Pâques oyo, to ebi ke ban ebele bazo banda ba congé à Pâques le 6 avril. To lengeli ba atelier ya kolakisa bana kobeta guitare, kobeta piano, atelier kolakisa bana kosala peinture na dessin et puis atelier ya danse. To ebi ke 2 semaines eza ebele bana ba ofanda na ndako ba osala nini. Bana oyo baza na mbula motoba kino zomi na sambo. Donc entre 6 ans na 17 ans. Yango na bana bango wana nde bana tozozela. Tobosana te to si to bandaki eza na groupe mususu bana basi ba bandaki depuis le 25 février. Bango bakenda à classe après classe ba ekolanda ba cours. Tandis que o tozo bandane na Pâques oyo eza pona bano ba banda ozela ka ba vacances. Pour na bango nde tozo sala session ba atelier oyo en tout cas ba parents bazanga occasion ote. Premier élément tozo visé ezake bana na biso bazanga biloka osala te. Bana biso na bandako bakoma kaka distraction télévision ou bien bazali banda bazosala eloko te. Eloko a liboso tolingi ko occuper bana de manière saine, to occuper bango malamu. Eloko a mibale tolingi bana bazwa mais oyo eza ya malamu na apprentissage ya ba instrument de musique bazwa mayele mikolo yo soki omoni ozana possibilité ko se déplacer yaka na centre culturel Boboto. Centre culturel Boboto ezali na avenue Père Boka numéro 7 juste en face à ISP Gombe. Ba o bazana ngonga oleka te bako benga biso na téléphone 085 87 277 37 085 87 277 37 yango numéro na biso. Numéro wana pe bako utiliser pour na WhatsApp bako tinde ya biso message bako kipe ko kende na page Facebook ya baluki Yula Academy une biso Yula neza na ba umi bale keba Yula na umi bale lokwa bakomi awa oluki na page Facebook otindeli biso message toko yanula yo pe mingi toko yebisa ndenge nini osala pona ko mema mwana na yo likamba okomisa eza nango ya ofele. To sengi nde ba parents bazwaka moi courage exercice a kosala pona ko se déplacer ba ya kotika rabani. Bengami mokolo ya dimanche 14 avril 2019 na stade Tata Raphaël. Pour célébrer dimanche de Ramo et Longona Tata Wabiso, épiscope Fridolin Ambongo. Le Centre culturel Boboto entend promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité, avec l'espoir que ça peut mettre ensemble le cœur des Congolais pour que nous puissions non seulement chanter nos vies à l'unisson, mais aussi apprendre à nous connaître et à nous aimer. Venez donc nombreux pour découvrir l'art, la culture des peuples du Congo. Kamulongwe, longo laban, mwende kalamobola. Wemie, mima. Mungu mwana makusola nge kakela waya wesa. Wana Kamulongo, betu bana bandundu. Bana Kasai betu ke ya kuvukana samo betu sala kisalu kisika mos betu ke benimi ve betu ke ya kuwakana. Alors to bengi batu nyonso oyo atangami muluba mukongo muswahili mungala nyonso biso nyonso zala na kati ya centre culturel ivu musomba kwa bambende njakwila samishe menji kwa kwanikile kwetu kundela bana betu balumani bakashi centre culturel Boboto ujunu elelu bila. Le 13 avril, à partir de 17h, festival
toyokana lwa ibonso balumana bakaji lulukumona malumimpa ajiba nulongorela. Merci. Baluka lwa ilwaye bana betu lwaye Baswahili batoto wa mama bakongo betu na beto bakongole bangala boya Centre culturel Boboto pour promouvoir culture congolais a organisé festival Toyokana. Comme invité, Bayuda de Kadi Yoyope Mokamo Bambala ya Bandundu. Samedi 13 avril, à 17h, dans la salle de spectacle Centre culturel Boboto. Droit d'entrée 5 000 francs. Bilenge ya archidiocèse à Kisasa. Boza wapi? Bilenge, Kin Est, Kin Centre, Kin Ouest. Banso Tobiangami au Lomingo le 14 avril 2019, Nangonga 9h, na stade Tata Raphaël. Bengigino, Boya Mokolo le 14 avril 2019, na stade Tata Raphaël, Tokozalawana, Elongo, na Tata Episcopo Abisoa Lokumu, Fridolin Ambongo Besungu. Toniko Fongo la génération ainsi qu'à Tobengi génération Fridolin Ambongo Besungu. Bilenge boya ebele boya koyoka tata episkopo. Enga mandalala pona kosambela elongo na tata episkopo. Ya lokumu à Kisasa, tata monseigneur Fridolin Ambongo Besungu. Journée diocésaine de jeunes, édition 2019. Bonso, tosambela elongo. Bilenge, bonso toya. Meke, to seresta de tata Raphaël, pona ko yamba, tata episkopo lokumu. Ya kozanga te, mobimba na banso e. Na suka édition la biso ya mokona lelo. Merci na fidélité et confiance au bozo pesa biso. Mais pour ça la ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa la biso. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa na biso.